Mbote o mabota mabino bisika nyonso o bovandi bozali kolanda magazine chrétienne na bino na lingala na ebandi ke boza ebele pona kolanda nini oyo tokolobela na tina na mokona lelo na yango tozali kofongola yango na bref oyo Église évangélique La Pépinière ebongisi pona ba mama nyonso soirée ya enseignement agapé na louange pe lokola na boyebate bazami bale mama Malachikulu na mama Anin Kondo na tina na mama na likambo. Elle est revêtue de force et de gloire. Bongo adresse Ezase Moko, quartier Ngilima na numéro 11 Abis na commune Yamatete. Boye Imalamu. Lancement officiel ya Fondation Fabrice Ngandu et Salemaki Bongo Mokolo ya lobby dimanche 26 mars 2023 na tina na yango Fabrice Ngandu a inauguraki pe forage na site Kosibaki o ezomi bongo na bandal makelele pe akabola ki lisusu maputa pona ba mama bolanda ndenge lekaki. Lancement ya Fondation Fabrice Ngandu mwana ya Mosakoli et Salemaki Mokolo ya dimanche 26 mars 2023 na boye asalaki pe inauguration ya forage na site Kosbaki na bandal makelele. Esengola biso za makasi ya komona lelo œuvre salami et koyoko mona na mukeme na ebike ezo compter na mitema bato ebele. Ayokaki basango ya Kosbaki tolobaki toyoki makambo ya biso muke tobanda kosimprene na makambo na bino makambo ebele ya kosala me nasenga bino loko moko tosimana na maboko tokoma kuna enzamba osunga biso namoni yango ke toza ensemble bolakisingaka bopesinga loboko nga mpe napesi bino loboko tokende mpe tokoma abi tokokende tokokoma mpe tokolonga. Tosali en fait inauguration na ebike utilisation za bino et au-delà de ça boyebine tosolara tozo continuer o ezaka ebandeli ya makambo. Na sima na yango akabolaki na ba mama maputa pona mwana bango ya ba mama tobengi mois de mars. Sentiment nangeza makasi maman elle a de la place et de la valeur pona bomo ya bato ebele. Maman salaka mingi pe maman zo représenter beaucoup. Alors, nega na banda ko isa ba maman na ngai que atanan to komi na Maison Blanche mais en mars 2023 to kokutana na sala bino do ta maputa na mukyo na zanango pe bande ko basungi ngai d'une manière ou d'une autre bande ko belé on a remercié de vive voix et de tout cœur de sikao pour sonner les à la réalisable pesa effective pour na ba maman je veux tout. Boende ezalaka pona bana na nzambe ozwi mokie pesa pe mokie na bai oyo bazangi na yango tosala lolenge mwana ya Mosakoli Fabrice Ngandu asali po nzambe apambola biso. Na boye kaka na tina ya lancement ya Fondation Fabrice Ngandu bandeko ya site Kosibaki bazalaki wana ebele bazangaki malobate kasi ba mama oyo nyonso pe bazwaki maputa bango pe lokola balobi boye. Kaka na cadre ya inauguration ya forage na site Kosbaki pe na remise ya maputa oyo mwana ya Mosakoli Fabrice Ngandu asalaki mokolo ya dimanche 26 mars 2023 bandeko bazalaki wana bango pe bazangaki malobate. Bali awa bona esengo ya kosoutenir mwana biso Fabrice tolingaka ye mingi tozana sima mokongole tokovote tokokende na ye liboso pe tokokoma tokolonga. Grâce ya papa oyo abongiseli biso pompi wana alongoleli biso bafulu nyonso ezalaki wana yango moni lelo ayaki to poli na ye mbula ayeko inaugure yango na mbula totamboli na ye na mbula tokomi awa nde toyeto sepela pona clôture ba mama lelo topesi ye merci na eloko asaleli biso parce que tozalaki omela mai ya salite na difficulté mais grâce na ye lelo tokomi omela mai na propreté tosepeli na papa Fabrice tosengi merci na nyonso ya saleli biso to banda omela mai ya kitoko te mai banda bimana se ya salite papa Fabrice atomboleli biso pompe abongiseli biso pe na place toka mai esika ya kitoko toyoko soutenir ye po aza ndeko na biso na kati na église yango toyoko soutenir ye po akende liboso nzambe asunga yo po toyebi ke okozwa bamama baza ya nzambe tango Yesu Masiya akufaki bamama nde bamonaki papa naza na esengo mingi ya koyamba maputa euti pa honorable na biso Fabrice Ngandu donc ya koloba mingi eza te
nzambe abakisela ye ya ebele. Merci papa, nosepeli mingi na acte honorable asali. Asepeli si ba maman a clôturé mois de la femme. Yango toye kosepela na acte ya asali ebele babengisaka ba maman mais bapesa bango eloko te. Bon, impression nange eza boye. En tout cas, papa Fabrice, merci beaucoup na ndenge kanisi ba maman. Okaniseli nga na liputa. Nga na linga ikozwa te kasi yo pesi nga yango. Eloko na pesi yo kaka nzamba pambola yo okende liboso. Ezalaka nde boye soki bato baza koloba maloba ya malamu mpona yo na tina na yango ndeko Fabrice Ngandu ye aponi na ye kosala malamu na baye oyo baza na bosenga na yango boye nde ezalaka. Ebongo na ngambo ya église de Mangembo, la prophétesse Bichou Mitonga Nikuba atalisi biso lolenge nini domaine ya jeunesse o ezwami kuna na église Mangembo Bandalunga etambolaka. Bolanda ndenge alobi na micro ya Francis Matondo. Prophétesse Bijou Mitonga Nikuba, pasteur ya domaine en charge ya jeunesse, alimbole libiso lolenge nini batambolaka na bilenge na ba département nyonso ezwami kuna boyoka ndenge alobi. Tolobi mission na biso oyo bapesi biso cahier de charge na biso oyo bapesi biso na domaine ya jeunesse pour na comprendre ngo malamu. C'est vrai que de façon générale tozali ko s'occuper na épanouissement ya ba jeune na kati ya église. Et pour nous comprendre ngo toke na domaine na département na biso ya liboso. Département na biso ya liboso comme ngo affaires spirituelles. Na affaires spirituelles, tozali ko s'occuper na croissance ya ba jeune na côté oyo babengi spirituel, c'est-à-dire na kotanga Bible, na ba prédication, na ba enseignement, na vie de prière pour na ko constituer homme intérieur. Donc ba jeune nyonso oyo bazaki bana mike ba croître ba kola na makambo yo etali nzambe. Et tant que tolobi ba jeune bazaka kala makambo wana te, to mona la plupart de jeunes bazara beaucoup plus attachés na ba tout ce qui est récréatif, tout ce qui est sportif, babilo konyo so esenga parce que la jeunesse c'est beaucoup d'énergie, ba jeune bazana na ba capacité ya kozala na makambo ebele. Et pour na yango tolobi oui, toza pe na ba jeune oyo bazali balingi tout ce qui est culturel, balingi tout ce qui est sportif, balingi tout ce qui est récréatif. Ndeni tokokozwa bango, tolobi tokozwa bango kaka na domaine na bango o basepelaka nango. Voilà pourquoi t'organisaka babiloko lokola ba tournoi, t'organisaka babiloko lokola ba journée culturelle, wana ba jeune bakoya ba se recréer et après toye kotombola Yesu pona to épanouir bango. Et troisièmement, tozali na département oyo to bengi onem. Wana na langage na biso na jargon na biso awa biso to benga ngo presse. Donc c'est-à-dire bango bazali ko travailler sur visibilité ya église na biso. Ndeko elenge mwasi tope mobali jeunesse nde yango avenir ya lobi. Na boye esengeli na bilenge bamikotisa na nzela ya nzambe po lobi na bango ezala malamu. Kaka na ngambo ya église de Mangembo Bandalungwa, domaine des femmes o etambolisamaka na mama pasteur Véronique Mbombo, bango pe lokola bayebisi biso ndenge nini domaine yango etambolaka. Bolanda ye ndenge alobi. Pasteur Véronique Mbombo, responsable ya domaine ya ba mama na église ya Mangembo Bandalungwa, atalisi na biso lolenge nini domaine na bango etambolaka, pe lisusu atalisi na biso ba département nini eza na kati kuna tolanda. À l'église de Mangembo, assemblée de Bandal, nous réunissons toutes les femmes engagées. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui sont passées par des processus d'affermissement. Domaine à la femme, l'église à Mangembo, ezali, comme nous sommes nombreuses, la femme baza et belé, donc to kaboli ango on a 3 parties. To kaboli on a 3 parties, to zana domaine moko, département moko, qui s'occupe de accueil et communion. Accueil et communion, ezali, rassemblement ba maman. Ba maman o bazo tala makambuya, ba quartier, hein? Donc, il y a des mamans qui sont à l'église de Mandal, mais qui restent dans un endroit, dans un quartier, donc Basangani, Baza et Belé, dans quartier Moko. Donc, alors, domaine de département, nous sommes occupés de toutes ces mamans-là. Donc, ceux qui maman, ils sont dans l'église à Mangembo. Ils ont par exemple, un problème, Nandako.
problème na quartier ba mama oyo basangani oyo nyonso baza ya église ya Mangembo baza pembeni wana bango nde bakokende ko s'occuper kokende kotala nanu directement problème wana avant problème wana comme une église avant comme epai ya chef ya ba mama à part domaine département tout ça na département moko to bengaka suivi des mamans na kati wana to ça na ba mama batalaka problème ya cas enceinte chaque samedi na tongo to sanganaka na église ya Mangembo mama yo oza na zemi ebandi kovana na ndako te il faut koya na église kosangana na ba mama wana bazali qualifié pona kosambela pona zemi wana lipamboli wana ezala kobombana na makila na Yesu. Nous ne recevons pas seulement ba mama au besoin enceinte parce qu'il y a des mamans aussi non to bengaka bango les mamans en attente. Mama yona no botité kolobate koza stérile, tu es une femme en attente. Donc to sangana kapé le même samedi wana ba mama basokipaka na ba wana de femmes en attente. Ndeko mama yo oyo oza mondimi na église ya Mangembo Bondalungwa kotika la simate pambate kuna nde ba mama bazalaka kozwa mateya ya solo na oyo etali bango. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso yango ngaka kolakisa ete magazine chrétienne na biso ya Lingala ekomi na suka me ya mbotoka bwana totala nini makomi elobeli biso na mokolo na lelo. Bozalaki ebele liboso ba etendoke pona kolanda magazine chrétien na Lingala topesi bino matondi mingi et puis tokobosana te koyebisa na ba mama o nde mwana bino mwa oyo ezande makambo topesi mbote na bino nyonso bisika wapi ezwami bino kasi tokobosana pete koyebisa bino bo continuer toujours kolanda biso na chaîne YouTube na biso MCL TV kolande bokozwaka ba notification puis makambo ebele o tokotelaka bino na tina na o etali magazine chrétien na Lingala. Kimia o mabota mabino pe tokutani na mikolo mizali koya. Bye bye.